Bandeko napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na ye kosala video oyo pona ko partager makambo oyo nzambe atalisaki ngai. Makambo oyo nazo partager na video oyo eza ke makambo oyo ezoya bandeko na nga. Tant eza mabe, tant eza mabe. Nzambe aza nzambe oyo aza tellement bolingo yango azo révéler biso ba chose cachée po ete biso bana na ye toyeba makambo lolenge ezoyela mikolo oyo ezoya. Mikolo ezoya, bambula ezoya, donc futur na biso na mokili oyo fo toyeba yango makambo nini oyo ezoya. Toza na temps ya apocalypse. Donc oyo ke makambo na spiritualité ezosalama na ndenge oyo biso toyebi te. Me nzambe na bolingo nende azotalisa biso makambo oyo akoki kotalisa biso. Lelo na koloba likambo bakisi oyo tomelaka oyo ya pharmacie, bakisi oyo kaka ebikisaka biso na santé na biso physiquement. Nde yango na kolobela ngo ndenge nzambe atalisaki ngai lobi. Dona butu ya lobi po ete tolalaki butu ya lobi po totana comme tongo ya lelo te me tongo ya lobi. Donc video ofaki na sala ngo lobi me nazo sala ngo lelo. Nzambe azwa lokumu na explique bino ndenge nini ezaleli po toyeba bana nzambe bakoyeba nini o bakozwa na video otobondela po ete tokende na oyo toloba na video otobondeli. Na komba tata mwana pe ya molimo santu ko na bomoi ko na bikamwa papa kolo topamboli o tokumisi o tonetoli o topesi o merci na souffle de vie oyo pesi biso papa oyo sali kati na bomoi na biso tozali su na bomoi mingi basi deja kokufa papa bazongisi molimo epai na ome biso toza na bomoi eza ngolu oyo sali biso yango topesi o merci po na ngolo kumu kembo masanjoli ezonge epai na papa merci na ngolo salinga ya kofanda devant caméra po na kopartager makambo oyo yo otalisaki ngai na bandeko nyonso o balandaka nga na ba video o papa mona ndeko moko na moko kolanda video o tikete azwa implice o ekoute epai na yo papa na telemeli manevre nyonso monguna satana na video o eza na nguya soki mokete na kombo na Yesu Masia na beli molimo na omo santu papa zaa na nga na video o nazosala molimo santu yo nde kambanga yo nde kota kati na nga yo nde loba po ete bana na o bayoka oyo euti epai na yo na kombo tata mwana pe ya molimo santu tolobi amen. Bandeko na ngai mama Deline mpona ba oyo nanu bolandi ngai temba liboso po bolanda ngai kombo na nga mama Deline. Ngai naza mama Deline de kombo na nga mama Deline kombo na nga Deline babenga nga mama Deline. Non salaka ba video oyo eza ya spirituel oyo ezolobela makambo eza spirituel na chaîne emso ya Deline Télévision oyo nanu osabone te osabone oza na posa oyo kaka makambo spirituel osabone po ete topartageaka elongo makambo oyo nzambe atalisaka makambo oyo tomonaka don ndenge wana tosalaka mpe bapriere merci na bandeko nyonso oyo tozokota na bapriere elongo na chaîne oyo ya Deline TV. Nzambe amona biso nzambe azwa lokumu mpona nyonso bandeko na ngai. Lelo na ye kopartage namoni video oyo somwe video oyo nasalaki oyo nalobelaki makambo ya Koffi Olomide na tali ba commentaire na kati non oyebi ke elo na ye comprendre ke batu ebele balanda na bango ba makambo oyo biso tosala te oyo nzambe alobi nzambe azotalisa ba prière boye lolenge nini na kobondela ba sujet de prière boye baza kuna te bango batalaka ba théâtre batalaka ba Koffi bango batalaka ba biloko wana. Donc oyo ezosalaka bongo leka na tie photo ya Koffi Olomide na titre wana namoni bango bato bakomotala ngo ebele do bango motala ngo ebele po bango batalaka biloko ba Koffi batalaka makambo wana bayeba nzambe alobi ni mpona Koffi Olomide. Donc c'est ça yango nazwi ba message mosusu wana nazo comprendre mutuna makolo te donc bayebi te c'est normal makambo tolobaka eza peta mosusu mpona bango te eza trop dire mpona bango po awa ezali tobubuta mikuwa
ezali tobukuta mikuwa nayebi te bato ebele oyo balandi yango donc etrouble bango bacomprendre eloko te mpo eza niveau spiritualité ya bango te donc baotikaka kocomprendre te yango bakoloba makambo ebele ok nzambe azaka nzambe l'essentiel ke bayoki ke eza na mutu moko mama Kipavita azalaka na mokili oyo na Congo po tolobi na linga tolobeli bakongolais ebele batie bakommentaire wana donc otala pe bakommentaire na bango bayebi ata Kipavita te bayoka ata kombo te mawe nokeli bango makasi nzambe biso oyo ngolu toyebi bakipavita toyebi basetre na biso wana nzambe azwa lokumu mpo nango lelo naye na partage makambo oyo nzambe atalisaki ngai lobi avant nakende na makambo oyo nzambe atalisaki nga bandeko na nga nakobanda nanu na ngai moko nanu nabanda nanu na témoignage na ngai mpo nakende na makambo oyo nzambe atalisaki ngai lobi bandeko na ngai le nalobaka ndeka tozala na mokili oyo batali boye bamoni tension eza akomata papa après basalanga baexamen nyonso nga baye komona nga tension akomata nazalaki na age ya 28 ans 27 ans boye age ya 27 ans bamoni ngai tension ya komata oui 26 te 27 fo yala 27 ans bamoni nga tension na ngai ya komata nde esika batali babina age no 27 ans tension ekoza ya omata boye te nazalaki rendez-vous kaka chaque mois nakenda batala nasala inane tension nange ezalaki ya omata nde après babandi kotina basalanga examen général na médecin asila ye mayele abina age no tension likolo boye fozala na maladi moko oyo ezosalaka tension ezomata o boye en tout cas médecin aluka maladi na nzoto na nga amonaki yango te basalisanga baexamen ebele mais bamona ye maladi te simba moko babike nalembaki nanga akenda bopital ndenga na bi na famille na biso bato babela batension bamo docteur abi ceci c'est que c'est héréditaire aux yango mais yo ebandi yo avant na âge ya 27 ans 28 ans okeza na batension likolo boye nde baka kokomela nga kisa tension le bakomeli nga kisa tension na beteli bato lisolo le wana bamama paster na biso bato tozali na bango babi te oza na omwana moke komela bakisa tension na te poso bandi komela on sikoyo ezala vie na mobimba nde na banda esu komela kisa tension te namelaka te mais nyonso zo naki hôpital docteur atali boye tension akomata achange nga kisi na docteur akosili mayele nde buna kosala ndeni awa nde après naye koyebisa papa Didier nga na bi tala docteur ekuta azokamwa bi nga nazochange bakisi sorti na sorti nzo nde namela bakisi te na bwa kaka docteur bi nga nazochange bakisi ndenge nini ozobika te tension no fayi ezala na se boye eza mabe okoki kokweya okosala crise cardiaque okosala AVC boye wana bane wana nde mbala moko papa Didier abi na nga de sikoyo oyokisa yango omelaka te mpo na nini nga abi nabwaka yango abi mpo na nini ozomela kisi te obwaka nga na bi te mpo bato bayebisi nga ke so naza na age ya moke so nabandi komela kisi lelo esala nga ke vi na nga mobimba na bando omelaka bakisi papa Didier ayebisi nga me vi na yo mobimba oliaka ti oliaka so ozomela kisi lokwa moto ndenge oliaka biloko olia ndenge omela kisi eza problème te nga bi wi na moni nanga mpe mabe eza te ke na omela kisi mabe eza wapi nde nabandi komela kisi wana bandeko na nga nde nabandi komela bakisi oyo médecin akomelaki nga nde après nakomi koyoka palpitation motema kudu nakomi koyoka palpitation nakepa médecin nazoyoka palpitation motema bandeko na nga palpitation ezalaka me wana ezalaki somo nafandi boye na devant docteur nayebisi ye nga na bi na ye mpo nazoyoka wana na Angleterre naoyoka motema na nga palpitation makasi mbamo docteur ayebisi nga abi ezosala combien de minutes ezosala pendant combien de minutes ozovivre yango epuis ezozala ndeni kale docteur atuni boye motema ebandi kaka nga ndeti sikoyo ebandi nde naoyoka boye docteur atienge eloko wana batiaka ayoka kudu abi mwa mwasi non atali na minute ba seconde so minute ebando esalaki abi non nde eza boye nazotindo mbala moko abengi soki nini yango wana donc bazosala examen donc ndenge oza wana okokata motema mbala monga bi donc na grave abi eza grave palpitation oyo na mokuse atindaki nga examen na batinda yango kaka bato baza
plus de 50 ans. Donc atininga mbangu nakende na hôpital wana sopi na bosa nso ezalika na même hôpital soni mais basalinga mbala moko examen wana ya motema batali banini nde bakomi na bato basaki baexamen basiliki babi examen oyo ekutaka cher batiaki tinda yango ka bato baza na plus de 50 ans ti likolo yo na age no 28 ans bake kotinda baexamen oyo docteur atindaki oyo mpona ninga nakomi koloba nga bipalpitation nazalaki koyoka palpitation makasi boye nde ekosala ke docteur aye ko bacomprendre te na docteur onkutu abengi nga lisusu abi me yo oyaki na palpitation natindi yo kuna batali boye motema no eza na problème mote bo palpitation ya nini nga abi nayebi na ngai te de palpitation makasi nde docteur alobi naza so na likambo osala te na motema na yango nde ezobeta trop donc yo sikoyo sala kaka so omoni yango ezobetaka makasi ezorumela benga ambulance mpo okokufa ngabi ya so moto akufaka boye eleki nango mpe bandeko na nga biso toza bana mayele soki likamuka esalo na nzoto fo olingo oyeba ozomona ke ovivre bongo to koma ovivre fo olingo oyeba elo oni na olia mikolo elo oni ezosala nga boye elo oni esali nga boye fo olinga osala examen de conscience yo moko nga soki natali nga bi mikolo na olia nguba mingi eseke ozala nguba natiki nguba ezokontinue kaka so motema ebandi obe palpitation boyebi palpitation nde sikoyo na bi ekozala bakisi oyo te nazomela na so na meli kisi wana te na oyoka palpitation te mais so na meli kisi na oki palpitation kisi attention nde bamona bi eza kisi oyo moto esanga palpitation nazonga mbango mpa docteur na explike ke eza kisi oyo opesaki nga nde nazongi kuna na explike docteur nga na bi docteur na remake palpitation oyo nayaki nango mokolo wana eza kisi oyo opesi nga attention yango nde motu le na omela esanga palpitation nde docteur alobi atala le docteur atali boye nzoka palpitation si nakomaki na nga na ipo donc tension ekiti nga makasi nde docteur bi tika kisi oyo en tout cas ndenge tension no ekiti makasi boye peut-être kisi oyo sikoyo esimbi yo donc na mokuse bandeko na nga tension na nga esilaka banda wana donc kisi wana natiki kisi après une semaine nake batali tension ezongi ebandi kozonga normal ti ekozonga normal na rumelaka nasalaka plus de 7 ans nazala su na problème attention te plus de 6 ans 7 ans naloba 6 ans nazalaka su na problème ya tension te ata mokie donc soki hôpital tension no eza bien donc oza su na problème te donc à partir ya kisi wana kaka le namelaka yango pendant 1 mois kuta ekokaki te nde ezongisaki tension na nga normal ti après wana naye kokoma na esali sikoyo ke nakomi na nga bien de tension na nga ekozonga susu naye kozonga problème ya tension après 6 ans tolobaka après 6 ans nde nakozonga problème ya tension natana le susu nake na hôpital boyo tension akomatanga tension oyo ekenda kala ezongeli su nini nde esika nga bon de toute de façon so nameli kaka kisi ekosila le nazwi kisi namela boye lokwa mpe na banda kobosana nakomela yango en tout cas esalaki ke tension ebanda ekosila mpenza te mo soko omeli kisi mikwana oza bien soko omeli kisi te okoyoka maladi okoyoka tension so omeli kisi te oza bien le wana tension ebanda omanifeste te lelo so na tension emanifeste na nzoto ebonga koza maladi emanifeste ke wana siko nga naza maladi naza na tension akomata me naza bien vertige te eloko te donc eza mabe makasi yo okanisi oza bien me nzoka nde tension eza oyo ya omata nde esika bakomaki kopesa nga bakisi nakomaki emona bosani emona meli emona bosani so sikoyo na meli kisi en tout cas na nda oyoka bien nde après na nde nayaki mpe koya na France na continue na bamambo na mokuse kaka eza mwa histoire molai so na nalandela yango mpenza nde nzambe akomi koloba na nga wana parti ya na France nzambe akomi koloba na nga ke Adeline tika komela kisi oyo omelaka mpo ekoboma yo eloko azalaki koloba na nga ngwana soki abi na nga tika komela kisi oyo omelaka mpo ekoboma yo mo nga na bi natika omela kisi oyo attention ekoboma nga bandeko na nga so na omela kisi attention naza bien naoza na problème te ya attention na nga mais soki kaka natiki
ndeka na tosika nzambe abina tika omeakisa tension na tiki omona tension na nga emati likolo soki kaka na bandi komela kisi omona tension ezongi bien soki kaka na tiki kisi soki mpe nandi komela na omela nzambe aya obwakela asu na litoi yo mpenza na kisi oyo tension ozoyoka te ekoboma yo kokufa likolo ya kisi ozomela kasi kuno ndo comprendre te nazokisa nzambe me bikisa nga na tension soki obikisi nonga na tension na omela kisi te kisi yango yo ozopekisa nga soki na tiki yango tension emati le na ozongela komela naza bien le na omela nzambe ayebi na tension kisi ozomela ekoboma yo entouré elo ya banda olobaka ake ekoboma yo donc vraiment eyaki koleka na moment onamela asukisa tension te tokomi daya na 15 minutes non nakomi na mambo na kolobela te donc vraiment nayaki comprendre ke nzambe alingi nga na kisa tension te azobaka ekoboma nga mais kisi oyo ezosunga nga physiquement nga na omona ezosunga nga na maladie ya tension ndeni nzambe azoloba ekoboma nga nde en tout cas elekaki ekokaki koleka nde natikaki kisi ya tension bato boyebi nayebisaka bino nabeta da masola batension wana nde na periode mona nde komela ai esungaki nga periode mo ai mpe koma esu kosunga te boye donc wana nakobeta ngo na makambo mosusu oyo naza nango ona kolobela makambo ya ma ya kamba na mabela kamba wana eza makambo mosusu tokotion ate donc vraiment ndo nga moko ndo naza na expérience nango oyo nzambe apekisaki ngai kisi ya tension wana nde na témoigner bongo nde esika mpe natika komela kisi ya tension ma natika na obetango na video mosusu ndeni elekelaki ndeni na banda ekotika ndeni tension banda ozonga ndeni nini ntina lelo oyo nde naye kokoma mpe boye eta na ngai ya sante ya tension ndenge nini ezokoevolue ndeni tookende yango na obetango na video wana mosusu donc oyo nani nalobaka ake namela yango mpe lisusu te nzambe azwa lokumu mpo na yango toyei kokende na nino na témoignage mosusu na opesa nazalaki kobondela nakotaki mabondeli mpona ndeko moko vraiment tomonaki kalinga kufa do badokter badeklaraki kazokufa donc en tout cas toyebi oyo biso bato tozalaki ensemble toyebi bitumba wana ezalaki tellement donc ezalaki sikoyo ke nalobaki na nzambe ke nazokota priere mpo makambo na omona yango ezokendela mabe un jour nakotémoigne makambo yango ya ndeko wana ndenge elekelaki na makambo eza na témoignage makasi na kati wana oyo biso ekopesa biso leson oyo toyeba yango nde sikoyo lokwa namonaki ndeko wana mpenza ke azokende na kokufa makambo oyo nzambe alobaki mpo nzambe apesaki kisi amela na bakakisi amela na olobela o moko mosusu amela me ye après atosaki donc makambo kaka oyo nzambe asalaki alobaki tosala ye atikaki na yango ndire asalaki yango sute namonaki mabe makasi ngai bien tuka na badokter mpe balobi ke azokufa na badokter mpe balobi ke azokufa bosiko tosala ndeni nadesidaki nakota jeûne et prière mpo na ye jeûne et prière mpo na ye mpo na nzambe abikisa ya kufa te mpo azalaki mandeko oyo azalaki koya kosambela na biso azalaki koya kosambela na biso lelo oyo nde toloba boye asilaki deja kokufa oyo nayebisaki bino nakomaki komona ye namonaki ye pardon namonaki ye na molimo alati robe ya pembe waw pardon alati kitambala pembe azongi jeune oyoki nayoki na elenga bi amen nzambe azwa lokumu quand même akufaki me akufaki na bonzambe ndeko wana tobandi na ye banda 2021 le balingaki balobai ne aza na quelques semaines mpo akufa na 2021 nde abengaka nga tobandi koketali na hôpital azalaki kotambola te akomi kotambola akomi na bachaise joulante akomi na babeki ti atiki mpe babeki azongaki normal lokola nga na yo akomi mpe koya tokomi kosangane me lokola ka bakisation ezalaki tolobela makambo yango moko mosusu bakisation ezalaki vraiment makasi nde nzambe pe akomaki kotalisa bandaki kotalisa tobundi vraiment en tout cas nzambe ayebi ke tobundi makasi pe après na suka nango nzambe ayaki kopesa kisi moko boye totia ye totiaki kisi wana biso baoyo tondimaki na biso ke nzambe akosala totiaki na kondima nyonso me ye moko soki ayokaki baconseil nini soki nini toyebi pe te nzambe alongolaki na maboko ya bameti azongai bona mokuse mpona kota nango makasi te tolobela yango mokomsu mpo eza na leson oyo ekopesa biso bana nzambe na kati wana
nde sikoyo nalobaki te lokwa nazomona makambo oyo ezokende mabe ndeko azokenda kokufa nalingi te moto aza pembeni na nga kufa ntuka naboyaki yango nga binzambe nga naloba yango moto aza pembeni na nga mpo akufa fo opesa biso baexplication ebele pourkui moto wana fo akufa ye aza pembeni na nga azoya tozosambela nsambe na ye ake kokufa nde nadesidaki nakota gene oyo nayebi mokona ofungola yango te gene oyo nayebi te na kofongola gene e priere oyo mokolo nini nazokota na nga kaka gene wana mpo na ye nayebisi nzambe na obanda gene wana lendi oyo nga na obanda gene wana nakolia te kobanda minuti 18h ti mokona komona ndeko oyo azongi ya bonne santé azongi koya kosangana lisusu na biso mpo tosangani na ye presque inane mobimba seigneur pourquoi makambo ekoki kochange lisusu ezonga lisusu ndenge ezalaki na ebandeli oyo tokutanelaki ye nzambe malgré alobaki ke bakize mpo na likambo eme nzambe oza nzambe limbisa epuis kangola na kota siko mabondeli wana lelamaka na nzambe bandeko na nga fo kozwaka décision omoni ke likambo ezosimba totali mpe likambo ezokema beobi nzambe nazokota gene oyo nayebi mokolo na ofongola yango te na ofongola yango ti mokolo boye bandeko na nga le nakotaki gene wana le premier jour nakoti gene wana ya priere wana mpo na kobondela mpo na ndeko wana nzambe aye kotalisa nga makambo ya ndeko mosusu talisinga makambo ebele mpo na ndeko mosusu ok bon problème te butu sikoyo ya deuxième jour nango te premier jour oyo nakoti gene na ye wana ezalaki je crois lundi après lobi nango do deuxième jour nango nde naye komona nabimaki na nzoto na nga na molimo nabimi na nzoto na nga na molimo nake na mboka moko mboka wana nayebi yango mboka wana ezali bato oyo bakendaka kuna oyo soki oza na esprit de mort soki olingi okufa oza na esprit de mort kokufa kala mingi te okomo vivre deux mondes à la fois esprit na yo ezokende pe na monde wana nga lokwa nazala pe mona baesprit de mort naseretrouva pe nakendaka na monde wana sikoyo na molimo sikoyo nazobima na nzoto na nga nazokende sikoyo na monde wana lokwa nabondela ye makasi mpo na ye nde na molimo nazobima na nzoto na nga nazobake nakezwa ndeko intel natangi nkombo na ye nakezwa ye na monde ya bato bazokufa monde wana bandeko na nge eza na monde mobimba oyo ezali bato oyo baza vivant lokola ngai nao tozopema toza na mai na makila tozopema mais tokokufa kala mingi te donc toza na esprit de mort tobando vivre pe na monde wana tozalaka pe deja na monde wana ezali bandeko na nga sikoyo na monde wana so oza na monde wana so obondeli okolongwa pe na monde wana so olongwe na monde wana esili donc ndenge elobake ozotambola mais so okufi deja ozomona depo moto alongwa na monde wana eza lokola 24 heures donc akufa kaka na nini akufa kaka na journée wana nde akozala su na monde wana te nayebi te lokwa toolobela yango te na koexplika mokolo mosusu non explika mokolo mosusu monde wana ezali na vivre na monde wana moko okende pe na monde wana ozokomprendre ke na esprit de mort nayebi oyo elekaka ozomona nakomona pe mutu oyo aza na monde wana nga nayebi oyo pe aza na esprit de mort na okutana na ye kuna na monde wana pe tokutanaka na bato na biso pe oyo bakufa bayaka pe wana eza lokwa place moko eza lieu de rencontre moko bato bakufa pe bayaka wana bato oyo pe biso oyo tokokufa tokendaka pe kuna mais mpo okende kuna fozalaka mutu moko kala te ozokufa nasi bokomprendre tooleka yango mbangu mpo yango te toolobela lelo nde mbala moko nakendaki kozwa ye na molimo nabimi vraiment na nzoto na nga nazokende mpenza kutu sere mosusu tosambela ane namoni mpe molimo na ye elingi elanda nga binga mpe na okenda ngo nga abi te place wana eza mosika makasi eza très dangereux mpona kokende mpe na yo kuna eza vraiment mosika tikala natiki asali akanga nga mpuna pumbwe nga wana nakei nazoyemba naoyemba nazalaki na esengole nabimi wana nabike nakezwa ndeko wana na monde oyo bato bakufi oyo bato bakokufa mpo nazongisa ye na monde na biso bandeko na makambo spirituel ezali yango nayebisa bino na deline télévision bokoyoka na makambo nzambe bokoyoka na makambo boyoka te bandeko na nga nazoloba yango mpo nazovivre yango nazomona yango yango nazoyebisa bino ozomona nakei na monde wana bandeko na kokoma nakomi na monde wana nazomona bato oyo
baza na esprit de mort do bato bakokufa kala mingi te nazoluka ye aza te nazoluka ye aza te nde na ye komona mobali ya sere na biso moko na ye mona mobali ya sere na biso na monde wana mobali ya sere na biso yango aza mundele sere yango tobondelaka ne mobali ne aza mundele nde namoni mobali ya sere na biso wana do namoni ye kuna aza mundele e namoni ye nga na bi natangi ye nabengi ye na kombo ni papa intel ozali awa natali nga bi papa intel azokufa mpo na monde wana so namoni oyebaki ozokufa so nake na monde wana eke nga nazongana na faso na kozongela nobetela bino un jour ta mosusu bazongisa nga ta mosusu nga mona boyaka nonono nga na ozonga donk bazongisa nga nde elongolaka esprit de mort donk so nakuti mutu moko kuna so namonaki ye antuka nga funa bondela mpo na ye donk so namonaki ye seka azokufaka mingi te na obondela nzambe alongola esprit de mort mpo na mutu wana soki nde nake kuna nake mona papa na biso wana ya mundele mobali asere na biso nga na bi non papa nani natangi kombo ndenga bi ozokufa kala mingi te oza awa mbamona bi nazonga na ye nga bi te nga naki ozwa ye te donc ondie kapasité na nga ezalaki ya kozonga kaka na mutu moko ezalaki kaka ya kozonga na mutu moko mutu oyo nakeeli ye wana nde funa zonga na ye ozomona yango wana ndeko so ozobondela mpo na ndeko oyo aza na esprit de mort bondelaka mpo na ye epuis na bato mosusu mpe oyo baza na esprit de mort mpo so na ndeko obondela mpe mpo na ye na mpe bato mosusu baza na esprit de mort peut-être ele nakende kuna molimo na ngai nazwa na ngai ye mpe mais lokwa na obondelaka mpo na mutu moko nde esika eyaki kosala ke na bandi koluke na omone te namoni kaka frère na biso wana do mobali asere na biso ngai abi sikoyo nakozonga mpe na ye te mpo ngai nayelaki ye te na continue na monde yango bato ebele do bato bazana baza bato oyo namonaki wana baza bato oyo bakokufa kala mingi te eza na place nango bato bakufa kala mingi te eza na place mosusu oyo opusani moke kuna nde sikoyo eza place oyo bato oyo mpe bakokende kuna azongi mpe place oyo eza pe na place wana bato bakufa pe bayaka place wana bokutani pe na bato na bino bakufa le tokufaka bandeko na biso bayaka kozwa biso bango kuna banonsaka bango bayebi ke yo ozokufa so papa no akufa mama no akufa ndeko no akufa moko yo kokufa bakoya kozwa yo bakoya kozwa yo place wana soki okufi na bonzambe do wana eza maka mosusu bon do tolobelaka en général nde sikoyo ngai le nali nazonga nayebisi kutu ye nalobaki nga bi nakoyebisa mwasi na ye ke abondela mpo na mobali ne mpo akufa kala mingi te apres na ndoto na nga esali sikoyo nabimaki na nzoto nabimaki na molimo boye apres kozonga na nga le naozonga esali lokola ndoto esali lokola nazongi me nakuti mpe bango nakeyebisa mwasi na ye ke mobali no azokufa kala mingi te lokozonga nazongi naye kokuta ye sa akufaki deabo don mokuse oyo naobeta moko mosusu to naobeta bino ndenge elekelaki nzambe amalamu sikoyo mwasi na ye elekaki ekokaki koleka mwasi na ye sikoyo akotaki mabondeli akoti mabondeli mpona kolongola esprit de mort kati na mobali ne nayebisaki ye namoni mobali no na monde bato bazokufa do yebaki mobali no azokufa kala mingi te kota mabondeli nayebiki aza mutu oyo aza combattant fo akota mabondeli ozomona akoti mabondeli nga moko pele nazongaki le même jour wana na bondeli makasi mpona kobimisa esprit de mort narekete nga bi pourquoi namoni mutu oyo nakendeki kozwa te pourquoi namoni mutu mosusu aye nazwa mutu wana nazwi ye te mpo na nini nzambe na nga nabondela ye makasi esprit de mort ebima kati na frère na biso wana donc nde mwasi ne mpe akotaki mabondeli akotaki mabondeli nde nzambe ayaki kotalisa ye makambo na ye naloba na bino sikoyo nzambe atalisi sere na biso wana amoni sere oyo akufaki amoni ye sikoyo na mokuse namonaki sere wana te kuna po ase akufaki en réalité sa akufaki na ye azalaki sur place wana te me nzoka nde anaki bomoto boye ase akotaki na koma akotaki deja na koma le même jour wana azalaki place wana lisusu te
azaki wana lisusu te donc fo akufa nde nayebisi bino ke 24 heures kaka donc fo akufa mpona molimo si deja akufi alongwe deja place wana ake deja na place mosusu ake deja na place mosusu eza na parcours oyo totambola ale tokufaka alongwe deja place wana ake deja place mosusu yango moyen azwa ye eza te soko place oyo akendaki eza deja ke motu oyo akufi yango siko na kibomoto awa nzoka letanga na ke kuna ye sa koti deja na koma aki kokufa le même jour nango siko na tongo na bondeli pona pe frère na biso wana on mobala se na biso ndesko se na biso sikoyo leri akoti pe mabondeli nzambe siko atalisi ye batu mibale donc amoni ser wana akufaki amoni pe na mobali na ye bazaki ya kolala wana na ndako na bango amoni siko ange moko abi nayebi te wana soki ange to nzambe to na me akoti wana lere akoti wana abandi koloba na abandi koreproche ser na biso oyo akufaki wana mais avec amour azoki koyebisa ye pourquoi likambo oyo osalaki te pourquoi boye abandi koyebisa ye wana alere akesiko mpa mobali na ye ayebisa abi yo na badoliprane wana olingaka komela lere nyonso olingi komela lere nyonso badoliprane yo na badoliprane na wana nde eyi kokata vision wana ekati sere na biso bongo alobi donc seke lokola nzambe atalisi nga na ndeko oyo akufaki abandi koloba na ye berere oyo esalami mpo emema ye na liwa nzambe abandi kotalisa ye sere na biso wana azomona bipresence ya moto wana yebi te soki azalaki ange to azalaki nzambe ye moko mais abandi koreproche me na bolingo nyonso donc na sensi ya koloba na ye ke donc okufi mpona ka likambo boye osalaki te fali osala boyo osalaki yango te yango sikoyo okufi aliaka ke sikoyo mpa mobali nalobi yo na badolipoane wana olingi komela atieka abongo nde sikoyo toyei kocomprendre ke eza bakisi oyo ya dolipoane ye sikoyo mwasi alobi mobali na nga amela dolipoane atala te alingi doliprane mo eloko moke ameli atambulaka nango kutu na pe na ndeko na mo atambulaka pe na doliprane bongo eza mabe bandeko na nga nde esika nakuna video moko nayebi te so na bongisaki na ngai natiela bino batindeli ngai lolenge doliprane eza mabe doliprane so ozomela yango mingi eza mabe makasi nde sikoyo nde après nzambe ye sikoyo ndeko wana ayebisi mobali nalobi ke don na mokuse nzambe atalisi ke tika komelaka badoliprane lolenge wana mpo so ozokontinue kaka komela doliprane lolenge ozomela wana ekomema yo na kufa tala mama deli namonaki yo na monde bato bazokufa don ngeli bake doliprane moto ekodetruire yo doliprane moto ekoboma yo nde ndeko frère na biso wana atiki komela doliprane nzambe mpe atalisaki nga ke mwasi na ye asimbi parapluie azoprotege asimbi parapluie atie likolo ya mobali bamoko nzambe abinanga ke mobali azobika na bapriere ya mwasi mobali azobika na bapriere ya mwasi yango yo mwasi bondelaka mpona mobali no mobali bondelaka mpona mwasi na yo nde nzambe ayaki kotalisa bongo donk tozomona ke deja ke doliprane eza mabe oyo nayebisi bino na mosuni pardon komela yango ebele melango so ozoyoka mpenza mabe oyoki mpenza mpasi makasi ozwi doliprane na yo omeli donc eza na problème te mais eza te ke nyonso omelaka esalaka nga nzoto makasi esalaka nga boye ezokende kodetruire quelque part bandeko na nga totika komela badoliprane ebele ale ya misato wana sikoyo toza na molimo oyo nzambe apekisa nga na beteli bino eza na molimo oyo sikoyo nazoloba sikoyo eza na molimo te na mosuni oyo naye naloba boye naza na ndeko moko toza na ye ana camarade na ye abetela ye nga lisolo abi mama Deline tozalaki kosola bien na camarade na nga ayebisingaka mikolo mutu ezosala nga mpasi mutu nazoyoka mutu mpasi mikolo mutu mpasi makasi nde amonaki lokwa mutu mpasi ezosala sale mpasi akepa médecin aexplikaki médecin ke mutu ezosala nga mpasi eza nayebisi bino histoire vrai ezali esalami awa na France awa ndeko tozane tosambela ne akenda aku kovisite mpe ndeko wana tobaki tosala jour mpenza nzambe asunga tokokita mpe kuna kokende kovisite so tozobeta lisolo oyo eza ke likambo oyo ekomeli ndeko na biso mpe tozala mayele tomona ke makambo oyo tozoloba eza maseki te eza ya solo donc ndeko wana azalaki koyokaka mutu mpasi
ndeko wana azaki koyoka mutu pasi l'air azoyoka mutu ba video oyo soki ekati mpo naza na banini mingi te so ekati na okende yango na deuxième mpo naloba makambo nzambe atalisi nga soki ekati vraiment mpo ekokata nga briske ozomona fai nasala yango na live vraiment ozomona donc nakoki na deuxième video mpo boyoka makambo nzambe atalisi nga bandeko na ngai ya somme oyo ezoya na mokili oyo eza première video ndeko wana bandeko na ngai aza ndeko oyo ndeka ayokai mutu pasi akepa médecin mitu ebanda osali pasi seke mwa mikolo ngo wana amoni yango normal te akepa médecin nde médecin atindaki ye baexamen oyo akokai kotinda ye lere ake kosala baexamen wana bayebisi eke aza na mwa meningite na mutu eza meningite mutu ezosala ye bongo bapesi ye mwa bakisi so mpe antibiotike soki kisi nini bapesaki ye mpo ekalme elongola egeri ye na meningite oyo ezosala ye mutu azotambola bien mutu aza bien kaka mwa mutu mpasi obi mutu oyo mpe ezosalasala mpasi makasi nde aaki kokende na hôpital nde badiagnostike ye ke aza na meningite na kati na ye amianeka bakisi oyo ekosila nango bandeko na nga mutu abandi komela bakisi kisi wana bandi komela mpe ameli na ye bien asali mpe kirene mpe bien meningite mpe esilaka te esili mais aremake sikoyo na maboko na ye boye na makolo na ye ondire mwa kozika ondire mutu aziki na moto acomprendre te ezosagrave aye kokende na hôpital akepa médecin atali na comprendre te loni ezosala ye mpe abi nayebi mpe te ake na hôpital wana liaka ake na hôpital bandeko na nga basali baexamen balobi baexamen oyo tosali yo ka oyo eza ya biso te tootinda na hôpital mosusu batindi na hôpital mosusu kwayake na hôpital wana bakende kosala su baexamen bayeba so eza maladi nini batraite nde na hôpital wana bakeloba na ye ke totali nyonso toye komona ke bakisi oyo utaki komela mikolo euti oleleka bakisi yana elekaki telema makasi nzoto na yo esipotaki yango te yango ezikisi yo maboko na makolo bosiko tosala ndeni balobi ke ifo tokata akamwaki abi batindi yo awa mpo tokata yango wana deja le akende na hôpital liboso bayebisi ye ke ezikisi yo maboko eza euti na kisi oyo yo omelaki kisi wana elingaki yo te kisi ya meningite oyo elingaki yango ezikisi yo maboko na makolo nde sikoyo bazwi mbala moko babi fo tokata yo maboko na makolo ezalaki pasi bandeko na nga toke kotala ndeko wana toke kotala ye oyo eza kaka nayoki ka lisolo pa moninga nde moto abetaki ezalaki vraiment pasi makasi nga na okende nayebi maloba na oloba na ye nayebi nzambe na biso nzambe apuntulendo aza nzambe oyo tokolimite ete na nyonso aza nzambe letili ke souffre de vie ezali aza nzambe akorestore nyonso bandeko na nga bakati ye makolo nde toloba boye bakati ye makolo siko maboko babi toyebi te so tokosauve maboko yango ubien ndenge nini donc processus ezali lisusu soit bakokata ye maboko makolo bakati nyonso mibale bakati nayebi te so niveau ni bakati me bakati siko maboko bakokata awa nyonso mibale fu bakata po ezikisi ye baplace oyo nyonso ondire eza bongo bandeko na nga nayisaka bino bakisi oyo tozomela lelo omela kisi mpona motema ezogeri yo motema me eke détruire rein omela kisi mpona tension ezogeri tension me eke détruire cerveau donc toza kaka bongo boyebisanga siko ndenge nini donc wana oyo na oloba na bino oyo esami physiquement mosusu na oloba na bino oyo eza physiquement ndeko mosusu mpe tozalaka na ye nakende ye na ndako na ye kaka semaine passée je crois nake na ndako ya ndeko wana nakuti bango vraiment grippe ekotaki makasi deya na telefone toande kosolola grippe ekotaki makasi nake na marché tokutani na ye lokwa mpe toza mosika te awa tokutani na marché azaki koyoka bien te mayaki marché abina okoka kutu te nde na ede na biloko asombaki toke na ye ntina ndako na ye abi mwana mpe azobela vraiment makasi mwana moke azobela mwana ba 6 ans azobela le nakomi wana namoni na mwana modele akondi mwana azobela makasi ayebisi nga boye alobi kosu makasi bafièvre makasi oyo mwana mpe azosala nazalaki na choix te nazalaki oblige ya kobenga médecin nabengi médecin
médecin oyo ya ba rendez-vous oyo ya téléphone atie bango na ligne kuna alakisi epe nde makili ebimaki mwana na zolo alakisi te elamba mwana alataki makili ebimi na zolo epe azokosola makasi médecin ayebisi ye boye alobi na ye madame ndenge eza bongo na moma oyo kisi moko te wana na oyebisa bino oyo médecin traitant ya France oyo ayebisi patient na ye ayebisi ndeko wana oyo abengaki mpona mwana bino madame nazokomeloka Doliprane lokola azosala bakisi makasi akokosola makasi nga elo na opesa o kaka odonasi osomba Doliprane pardon oke kozwa Doliprane opese kaka Doliprane so fièvre mati makasi ozopesa on kaka ozopesa ti akogeri ye moko na kosukosu wana mpo na moma oyo kisi moko te ya kosukosu eza malamu na pharmacie bakisi nyonso ya kosukosu ekoki kokoze mwana maladi gravement maladi azoyebisa ngai ayebisi ngai abi mama Deline okoki koimagine te médecin alobi na ngai abi wana ezalaki fumuki mbangu wana ozwaki na telefone mpo médecin akoloba na yo boye te médecin akomeli ekisi ya nino ya Doliprane apesa mwana ayebisi eke bakisi nyonso ya kosukosu yango ndeko na ngai nazoyebisa bino oyo eza nonse nazopesa bino bakisi ya kosukosu nyonso eza mabe balobi bongo médecin moto alobi wana eza te kona molimo na mosuni boye médecin moto ayebisi ndeko wana ke bakisi nyonso ya kosukosu na moma oyo soki nakomeli yo ekogeri mwana na kosukosu me ekokoze maladi grave mpo bakisi eza bien te ya kosukosu médecin bakisi ya kosukosu nyonso eza bien te na moma oyo kisi ya kosukosu nyonso eza bien te eza ya kobeba bakisi wana yango kopesa mwana kisi ya kosukosu te kosombele mpe kisi ya kosukosu te opesa ye nga médecin nazoyebisa oke bakisi nyonso ya kosukosu eza ya kobeba ekokoze mwana maladi grave bozoyoka makambo ya bandeko na nga bozoyoka médecin moto alobi bongo donc yango wana oyo nakokaki koloba yango wana avant naloba makambo oyo nzambe atalisi ngai avant naloba makambo nzambe oyo atalisi nga toke na deuxième video sikoyo tokata o na 42 minutes oyo nake na deuxième video mpo na nini naoke na deuxième video mpo oyo akokata na ye kala mingi te oyo ekokata na yo kala mingi te na posa boyoka makambo oyo nzambe atalisi nga mpo na bakisi makambo oyo ezoya na mikolo ezoya tosuki wana nzambe amona bino toke na numéro 2 oyo eza numéro 1 oyo nazotia nsima ekozala numéro 2 nzambe amona bino kimia na Yesu Masiya ezala na moko na moko amen.